informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité de commerce. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. De Congo Cool TV. Bonjour Bandeko Balandi. Ya be mission na bino nyonso oyo elekaka na Congo Cool TV na pesi bino mbote bisika nyonso bozali bongo toza na émission na biso oyo toye nango lelo eza émission vie réelle de nos artistes vie réelle de nos artistes comment tokoyeba ba artiste na biso ba vivara ndenge nini ba artiste na biso bazala ndenge nini ba star na biso bazala ndenge nini yango nde mission toyeli bino lelo parce que biso tozalaka ba misala na bino tokendaka kolukela bino information pona ko sepesa bino bisika bozalaka. On a besoin de pesi mbote na papi de tienne notre boss entre Madi Fumun Saku Ricardo na pesi bambote belé sikozali na bosanité na pesi maman na biso motema ya papa ya boss Mimi Matondo bambote belé sikozali notre maman Mimi Matondo bambote belé bisikozali wana susu na bosanité na pesi mbote na Rosemi Matondo yaya na Claudia bambote belé bisiko Zali, wana toza bongo la marche de santé. J'espère que bon morning la zana polo, ya marche de santé. Toza bongo la marche de santé. Ya moro na biso, ya artiste na biso, ya chroniqueuse na biso oboyebi, consort nanga, asala rapekara awa na kata 6 na biso Congo Cool TV. Tozo tambola na marche de santé na ye. Wana si sans plus tarder to koleka déjà to tambola na meti pona ko luka bisika ni nazali pona ko mekampe kota ko poser ba question marche de santé et ça sur base de quoi et puis to marché pour Nanini. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Oui, Bandeko Balantika ndena lobaki tozo tambola déjà wana bongo to moni to komi na komi pembeni ya concert na ngai Yansmine babi Yansmine moi ça mwindu moi ça le kingulu na gu Yansmine na komeka mpe ko expliquer biso tozo tambola marche de santé ça sur base de quoi a me kampe ko expliquer biso tozo solane déjà. Bonjour Yansmine. Bonjour chérie. Boni. Kimia Chacha. Na éviter la moni bate belé to lati biso nyonso tout ba pour la marche de santé ça marche de santé il y a parti politique ou comment? Non, eza marche de santé ya parti politique té eza ya staff la patronat to chité au moins la place ango les to décida ki to marcher pour la longwa moi ba maladi tara pour la repesa ampleur pe na place na biso za marche za bien pour la santé quoi on le to se décida ki to tambola mwanda. Merci beaucoup à Bandeko Balanti Boki. Ndenge Yansmine lobby et ça marche de santé à la patronne nani. La patronne a staff nangai. Tozana Yasmine coiffure et salon. Côté de Bazoamo, le Ramaline, les staff en la patronat. Yango te marché sur Yango. Merci beaucoup Bandeko Balanti Boyo qui en semaine d'expliquer tout ça marche de santé la patronat est staff naie to moni Yansmine vraiment à ça la bébé à salaka. Comment on Yansmine habité Yansmine et puis qui aux appelle chroniqueuse non? Oui, mais lelo yambinga lokwa mutu simple. On a casquette, on les a beaucoup de chacha lelo. Ok, merci beaucoup. Toro Sololana Yansmine vraiment ébélé. On a déjà posé quelques personnes ma question et puis toko tambola, ton métier au tambola na biso on a vraiment ndenge tozo tambola na bandeko. On a habité na moni vraiment. C'était na 4 na biso to tambola to zapi na artiste et comédien. Surtout baloli maman na biso nsima mukongo. Au mona bakomi staff la patronat est sur la vie des artistes et comédiens. Donc, tous les bango belé, lelo pekara journal lelo, artistes et comédiens sous bao s'apprêter baké déjà pour na terrain à Bouddha pour événement et à pasteur Jean-Paul Mayat à pesa lelo. Bao to marché na bango te to kuta na bango na po quoi. Merci beaucoup. Tout le monde Yansmine abi artiste et comédien peut bazar awa. On a déjà tout passé tout sur la maman Abisso donc artiste et comédien. Maman Rosemi Matondo babi place aux Ali Bambo Tebele. Bonjour maman. Bonjour. Boni. Bien, merci, sinon par la grâce de Dieu. Ok, bah, si nos artistes, on a artistes dans un groupe Nini. Ouais, moi je réponds au nom des bébés réels. On a des artistes dans le groupe Océan. Il y a président que je salue à passant, V12 Kwanzambi et sa femme Maman Sissi Mapendo. Tout le monde a une marche de santé. Il y a Yansmine, tu habité à la patronne, tu habité au Carapo, c'est Pélissaye ou bien Boza staff nae, Boza Laranae. Non, non, sinon, staff nae, c'est une amie à moi, donc a invité Ngaïkaka, donc Nazaki vraiment
Proclamé te puis nazaki surpris tant oiseau benga ka Léona Tongo qui il faut na se présenter na marche oyo iza bongo pona ye mukolo alelo. Yo moi pozo marcher pour na santé. Oui, ngaza na déjà miss mais balobi malgré biso pe ba kwede to za droit quand même ya marcher pour moi simplicité ba ki samaka na nzoto ko. Merci. Concept moro eza tellement munene nakati ya la patronat torokende kuna mama torokende déjà nakati ya la patronat asafilié pe na groupe moro boye eza groupe mo ya WhatsApp sur ma famille ma vie donc toro pe c'est la na biso donc c'est la réel micro pour ma solo na lo ba réel na maîtriser en mieux. OK, merci babi na zong ça ma solo vraiment pas réel ma solo. Ouais, ma solo exact. On a une groupe WhatsApp, ma famille, ma vie. Où ils sont représentante na Maman Diama Luna, balobi Madame Ginza. Tous ont préparé bongo sortie officielle na biso. Ils ont le 1er novembre. Oyo en tout cas, na évité quoi. Wow, ça na biso. Bongo ils sur base de quoi? Ils ont nini? Bosala ka groupe WhatsApp. Bosala ka nini? Loro nini? Bosala ka na kachwa. Na groupe na biso na ma famille ma vie, on parle de tout. Na kata ma famille ma vie, tout ça soutien ba veuve na ba orphelin dans to kitara sur le terrain. Kitara na ba homme de veillard to kitara pe na ba orphelinat donc soutien na biso eza structure mo ya makasi na kati ya ma famille ma vie to tiaka ba contribution so mensuelle na bato baza libanda na ya mboka na biso bato za awa ba mbongo wana question na biso yeyo yene mtazora mbongo Alexis na banque réel moaso to sala bongo to zo ba mbongo wana ceux qui te ciblent place on a ndeti boye rentrée scolaire tozo bongisa pona to kitana ba orphelinat pona on peut ça bana bloc va rentrer peut to foutre bango quelques frais hein là je fais un clin d'œil maman na Charla Koufi a quoi na pour la mopandisango. Merci maman Diama Luna babi maman présidente merci na Ali Diogo babi Diego Makaya babi Paris ou tie comme elengi pour moi ça pembe Diama Luna ekala kite kuna moi ça ko tangungite na leli ya Jonacide. OK, merci. C'est que ça sous forme ya ONG si je comprends bien. Oui, sinon toza sous forme ya ONG. Donc eza groupe moko WhatsApp etikala ozalate. Donc au craie jamais salima na mboka. Donc directement là je vois aussi mon chef Babi 17 Mongongo sans oublier maman Sissi Mapendo balobi motema ya V12 Kwanzambi. Ah, c'est la vie, la femme du patron. Rosemi Matondo ya yana Claudia na Londres bambote belé wana susu na bosanité patience Zaki na Allemagne bambote belé bisiko zali wana susu na bosanité Judith Zola na Luanda lumière Kambulu motema ya Nzau na Londres bambote belé vraiment bisika bozali tozaka ka wana na kati ya marche de santé ya la patrona staff la patrona biso moko toyoki nde Yansumine a expliqué aza bongo na ba mina na staff na ye o azo marcher na bango wana tozo lexaka toujours micro pa ba staff na ye poto sola na bango. OK, to kuti yo na staff la patrona to ebite oza nani o yepe ko sala nini. Bon, to marche de santé eza bien pour la santé non. Excusez, c'est présenté comme bonani Patricia Masongele, pasteur Patricia Masongele. Oza pasteur? Oui, naza pasteur. OK, pasteur to kuti yo na staff oyo. Na éviter ba bisi biso eza staff ya eza na salon eza na place au bazoro molo ka malili mais pasteur pe alati polo wana. Eza lisumu to eza lisumu. Omoni to memelaka makamba ngona kala yango lelo ekoze biso bato rebelle. Na kala ezaki pasteur a koti na restaurant kolia na église fois bisa prophétie. Asa lisumu. Yango moni lelo comme ata bomoni pasteur na restaurant ba publier yango donc et comme le roi grave mais nzorande Bible zoloba esprit nezaka bien disposé nzoto ezaka faible oui naza mutu na ebi limite nanga na osa marche de santé ça pour na santé donc na kati nango na mo lisumu te pour na kati marche de santé na ndimite na okene nzanja na bando finga nzanja na webisa batu boya nzambe non et ça fait partie éducation pour nous l'accès que oui musolo biso beto salaka santé pesa na place nango parce que santé pesa bien te nde toté na cher côté côté à pété donc tu na osala boye et ça peut bien pour la santé et donc cas de père pe na musalo tout ça. OK, merci beaucoup.
pesa nguya na molende oh Yahweh 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 mingi tokola na bango baye tobotama na bango vraiment Yesu na ngai yo obatelinga na bolingo na yo Yesu mingi tokola na bango baye tobotama na bango vraiment Yesu na ngai yo obatelinga bolingo na yo obatelinga na bolingo tika na yembela Yesu Yesu asalelinga ya bikamwa oh tika na yembela Yesu lele Yesu linginga mingi Yesu asalelinga ya bikamwa inite na Yesu tolingana katozali bana na nzambe bandeko balandi kande tolobaki to tamboli bongo babi yonsimi na tamboli bis. En tout cas moi vraiment je suis fatigué parce que to chité non to chité te do to bandaki depuis victoire à to na place des évoluer. En tout cas vraiment on a évité marche de santé na milukeli makambo pa yonsimi pour santé vraiment zate ya zane na raison aussi ya marcher parce que santé za nga la santé de ma atambusi biso. En tout cas je suis fatigué voilà to kande tolobaki to tambusa micro na biso place à staff na biso ya la patrona tozo Monica Rabadouazana. Bonjour. Ouais. Boni papa. Bien maman na biso. Comme bonani on s'est présenté. Comme on a James Kosongi artiste du moment mobali alengi tabana elengi. C'est bon mobile l'équipe tabanelongi enelengi plutôt babi mikolo tabande zo régner te mengulu ndezo régner mais yo bitaba yo lekino taba mengulu ndezo régner moni ngulu wana ngulu eza mosoto ya bosoto vrai musuni ya ntaba. Ok, merci papa. Tout le monde est na marche de santé, na staff la patronne, na la vie des artistes, on a habité aux anani et puis au sanini. Bon, déjà eza fusion mo esami ya kitoko, staff la patronne na sur la vie des artistes. Ce qu'on a sur la vie des artistes, James Kosongi président, il y a sur la vie yeyo donc tout ça les fusion et tout ça une marche de santé. Est-ce que vous pouvez expliquer biso sur la vie des artistes en Wizanini? Bon, sur la vie des artistes, eza staff ba artiste to créer ngo to vanda na ndeko na Gucci sinda to beloni to kosala po to yebana ba santé ba vie ba artiste. Quand to sala ngo lelo eza 4 mané ngo banda to banda ngo donc tozo koba bazoya bazotika biso zozotika la tozo zala kaka tozo koba ka ti lelo pe toza lisusu. Non, bino bosa basé kaka pour non koyeba ka baboyo koyeba na ba santé et puis comment mutaza sur basé bosa ne lo monter bosa la kande somonaka ba sous forme ya ba ONG staff mo be créer lo mo boye basunga ka soit orphelin basunga ka soit ba veuve na habité ya bino esaka boye banaka ba santé. Wana na lobaki na ka tuko toza to toedana no biso na biso moninga soka bali mo première soin no biso to bandango roza na fête no to va assister to apena lo na biso to chaka ya ba orphelinat pe to zoarea mo ba bilamba mo ba ni to na rotika donc na lobeka mo no mukiana donc to salima mo ebele na sur la vie. Merci beaucoup papa. Merci wana to kabana on a habité so lingo pisa batu bambote parce que oza Congo Cool TV émission Congo Cool TV les émissions moko etala marape makasi babi boss na biso fumu tsaku. Autrement dit papi de tienne moi na Londres il y a 4 heures juste belé ba kinana ba ba moi mais yo kinana tongo mutema ya mimi matondo moi za pembe. Ebite soza maloba soza mambali banga soko kopesa batu no bambote ngali bosono na kopesa na okoto na boss ya chaîne boss artiste apesa mbote elongi nanga ngo boss oyebi apesa mbote
ya mibale na opesa mbote ba oyo bayanga o balinganga o basoutenir artiste na bango ba miso ba benganga ka James pas ba miso ba benganga Dolfo na sala ba démonstration mo na longola bilamba to na jouer mo poki na rôle la vie modèle na zala côté on a do ba to na tout ba sepela nanga orti la canadienne moi so azo tia lumière na kati ya Canada mbote no ngoyo ba bia noiriti game na mama boboto mama plus que social na kati ya États-Unis vina nga boziki ya la grand prêtre na poto sa permet sora ekinani ka osoma mapango bato balingango gima nzambi panzo bamasa nanga tuna pesi bino mbote mon vieux mbuyika bwanse ya mbote nongo. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour, bonjour. Boni papa. Bien. Comment ceux que se présenter comme bonani. Ouais, comme on a Paulin Mukendi mingi bayebi na kombo ya 3M vraiment. On a staff la patrona sur la vie des artistes aux anani et puis aux salanini au monio na kata marche de santé. OK, vraiment ba moninga na mimi na yes sur la vie des artistes parce que on a artiste et comédien ba bi mona bato kalunga vraiment moi les capable de maman kalunga na zala na mère. Tu vis na staff comment est-ce que vous avez na kata staff oyo? Non, sur la vie des artistes, c'est un groupe monto to phone on a WhatsApp, et ça ka pona ba artiste ba vie na biso comment to mena ba vie na biso, pe suira to mena ba vie na biso neni te mais mongo to tambola na mama mususu ko tala ba ofela bilo mususu ba ofela artiste ba verve ya ba artiste nyo sana to sala rango déjà. Il y a au moins les lots sangani to sali susu marche de santé vraiment en plus sali susu 4 ans vraiment les lots à 4 ans na biso. Tout ça la rappel va filmer na biso les wana na ba net j'espère ba tebe ba bien ba tala déjà. Mais au marché quand même depuis Victor ti awa na ebito kindeni. Ah non, comme on a un message derrière la marche, dans mon vraiment, tout le continue sous tout le moitié gare centrale. En plus, au marche de Santa Congo, ils ont sous la marche de santé, comme la marche de bien. Non, ils ont pour la bonté, ils ont contribué la santé. Moi, on est tout le temps moli bototoki, makile panzani, attends, il y a une maladie où il y a le souti. Vous avez ceux qui disent mutoki bimi et ça la bien. Au moins, si vous entre voir un ndaku, ermo bo bimi pour que meli moi le meli le quand souti ça ya okanga, mais faut que tambola quand soto et ça la miko boujaka, makile panzani vraiment. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Tout ça, Kawana, Babi, toujours continuer, toujours Kobaka, Kana, Meti, Babi, Meti, Kotima, toujours Kobaka, Naye, tout ça, Kawana, Babi, tout ça, on a un staff la patrona, et puis sur la vie de nos artistes. Donc, ils appellent Moko Kombo et émission na Biso, la vie, vraiment la vie de nos artistes et la réalité de nos artistes. Comment ba vivaka, comment bazalaka, nansi tout ça, wana, tout ça, wana, vraiment, notre cité pour, to kependa te place à chité pour babila patrona a ebisi biso place tozo chité to ebité so babiso basuso tozo ngara lelo. La meilleure chaîne web. Tout ça bongo na yansimine to tambola kinaye. J'espère que bon monaki to tambola ki depuis Victoire et puis to chita ki bongo na place des évoluer oui za bongo na Gombe. Si na biso place to chité place kande balobaka na marche de santé moi sengara moi loko melama moi nini to e bongo na salon ya simine. En tout cas to koti vraiment ya simine na kati ya salon na ye to ko mekampe ko sola na ye comment a évolué, comment vraiment a passé sa vie na mabiloko nyonso azanango son plus tarder na bosante Sophia Kelani na Creuil na mbote belé bisiko zali mama patience mbungu na kati à Londres mbote besika ozali mama tomeka mpe kosola mke na ye na monio na salon puis na ebite biloko nyonso wana osala kango ndenge nini parce que oza na salon oza na terrasse en plus oza chroniqueuse je ne sais pas biloko wana nyonso okabola msala na ndeka baloba so vouloir c'est pouvoir eza ba métier mo na lingaka mingi ya mo na sala bon ndeti makambo ya coiffure eza makamo eza inné na tangela yango classe te na botama déjà na art na ngawana na botama déjà na art na ngawana au fur et à mesure naza ko évoluer nde na kotaki na EBS ba obayebi centre de formation ya makasi na kenda juste pour nazo papier na likanisi ya kosunga bande ko mususu parce que ngabit na ça eza
un centre de formation, hein? Et tout à l'heure na rola qui s'attablier nanga. Et ça centre de formation en esthétique et coiffure. Omoni. Et un centre de formation en esthétique et coiffure. Et ça pour na aider ba fille mère. Et ça pour na aider ba fille mère. Moi ba te belé ba garçon ba osaka na bango pour bazaza un métier tesco awa na encadre ka ba fille mère. Hein? Na ba fille mère, hein? Donc tout ça ba fille en général, mais ming de ba fille mère. En plus, formation est gratuit. Des aroutou banyo kolanga, to c'est na marche, mon marambasane nga. To banda to comme la point shit ba komi mais ba ke ba te, ba ke na ma ko tambola donc eza musamo makasi eza facilité na bunda na kwa na linga ngo mingi yango na sangisa nyonso donc fondation na nga vraiment bit na nga na créer salon ezara mingi ka pour la formation ba fille bazwa mais ba ekola métier pour na ba ko se prendre en charge. Merci Yansemine pour na idée on est loko lobi na ebité ba fille mère wana ozwaka est-ce que ndebayaka ba pesa ta sans fonte kando bieza gratuit c'est vrai vraiment eza gratuit ba tout le monde ba eka ko ekola musala pa na parce que moko obike oleka ki bongo na centre moko et puis okende ko yekolango mais na ebité est-ce que bango vraiment c'est vrai ozolo ba ke ya solo que bango vraiment ba sala musala wana ba pesa kwa ta 10 fronté oui ba pesa nga 10 fronté nga na kinga moko naza mutu moko na releva ba défi ebele côté ya classe na koyeko etalango penza ate naza vraiment munatangi peso na beteli okamwa comment est-ce que moi si ba métier muso sa ngaza so na vandi bo na kozo na classe na 6 ou 3 ans du papier mususu na vanda na sala bongo donc natala ba fille o ba boti baza bat modèle c'est même na ba famille na bango même na ba chérie na bango baza na soutien te nga ba ki yangai moyen nga ko sunga bango na sala centre ya formation ndeti mikolele ki baza na place te hein baza na place te place tozala ki bateka ba esroka biso pe na mbonga ba garantie ti to souffra ba o ba yebi na betela mo so ba yebi na lisungi ya nzambe nde toyozwa place o pona bazonga ndo mona bato marché na bango za bato ba mingi baza o ba prenaka awa bapesa nga sans fronté mbongo o ba client libanda bayaka okotisa nga asombela bango ba produit o bango ba yekolela deux fois pe komona aye wana biso ke aliete ayekola na ete donc yozo obligé ko pesa na mbongo lio pesa na mbongo transport lelo bango mona bango valeur nango te mais na yebi ke plus tard nde ba comprendre lo nga na pesa bango. Merci beaucoup. Et ça vraiment likanisa malamu wana to sa ka appel na bato nyonso tout en tout cas initiative a kosunga yango yo parce que Yansemine aza vraiment na idée moko malamu parce que zo sunga ba fille to benga ba fumeur biso moto yebi ba koma campagne négligée na société mais y tandis que zo pesa bon musala ezo sa ke ba yekola ba survivre n'habite Yansemine na monyo lisusu oza journaliste au sala rabe mission est-ce que otangelango? Oui natangela yango bao bayebi natangela yango kande na oto ebisao so na ndiko bimisa ba étude faite nanga okamwa oba ozwa tana nyoso ndeni nga sala na sala même pena ba formation donc ndeza bo mikolo okutunde na yo ko la montage mutu ba betele lisolo ngabi yas yo komi susu na montage ngabi oui babiloko mususu meti so beti singa mutu nga mona sala ngo gucha ko kima nga mona zwina na monter biloko na nga mona kotisi donc eza bongo ngoko ma conquérant Messi o remplacer na Congo Cool TV na ko remplacer Metitin na so Metiti masu kana bisa professeur bon yana bango na Congo Cool me ba koka Metite OK maman OK Yansemine ngana tout na muke est-ce que Yansemine a marié naza marié te. OK, merci Yansemine. Yansemine aze kolonini? Na Mkongo. Mkongo ya wapi? Na Mutandu. Cherche ma question. Maintenant Yansemine comment au partage ka misala nyonso parce que quelque part faut que ça bana cours deuxièmement faut qu'il dessous ko luka ba information et puis troisièmement faut te kana terrasse ça n'habiter au se partage ka comment na misala nyonso bon nga na te ka penza na terrasse te eza bato bateka na terrasse na salon pe eza bato bayamba nga mingi na pesa cours donc
par rapport à R, hein. Na ba jour pe bamsou ba un jour impair bamsou ba jour pair bamsou ba zoara 2 heures na journée bamsou 3 heures donc il permet na planifier en bien so avec dans l'émission na tongo so les andeti mercredi ba yaka e ba 13 heures ti 15 heures dans la tongo la za temps na ya osa na émission et puis les kina avec bakour non wana kando lobi olinga kampe mingi komeka un peu kozo bakour ebele po yo linga koyekola mingi na bakour wana na misala nyonso twana en tout cas et surcharge raote non et surcharge ngate. Merci to komi bongo na suka ya émission na biso on a toujours cité déjà na habité Yansimine mot de la fin par rapport à marche de santé la patronne tout le monde qui bongo nde to marche qui bongo la bande ko na biso to zo ki interview na mutalobaki puis Yansimine ameka un peu ko expliquer biso vinaye comment vivaka comment za kana bablo ni nyoso salaka na habité mot de la fin no ezani ni émission Yansimine. Merci mingi, merci na Charlie Chacha pour andimi ko sabso interview, merci na Congo Koumobimba et ba gros bisous na maman mi matondo nga bien que maman bonheur, merci pour l'opportunité parce que Congo Koul les a la voix des sans voix quoi. Ba mon abiso ba chroniqueuse na ba mon abiso surtout ça ba interview pour na ba on dit ba mito ça la té ba mso ba ebité ke to tangaka toza na ba charge na biso dans lelo vraiment Congo Koul de bimisinga non ça appelle la bato malamu obanga ba soutenir ba fille mère. Son numéro na biso babenga plus 243 910 44 53 plus 243 910 44 53 basunga bango monika nde biso ngape na saboe naza lelo côté ozomona ngape nza na lelo côté mais na obundana ba produit ane za cher pe bato bazo za la maîtrise ya musala to otika bango basala na place to engager bato libanda bango bazura mwa mbongo wana. Donc basunga bango non ça appelle fumutsa ko babi mkonza mabele quoi papi de scène à Londres na moi na matondo batanga ba soutenir ba fille mère et ça bango bien sans oublier tonton Calvin en France babi le papa de Yann Branly soutenir ba fille mère et ça bango bien. Merci beaucoup. Ok, merci. En tout cas, bonne bongo na ndekona biso Yansimine. Bon, tout cas, bonne kara na émission na biso mais tozo vanda quelque part parce que bongi c'est li biso vraiment ici kalibanda ya kofanda tozo vanda déjà wana babi staff Yansimine nde makambu. Babi Yansimine vraiment azana biloko na ye c'est une fille à féliciter parce que balobi komona initiative a boye et salamela batinyo sauté komona déjà kozo ba fumeur ko 5 bango ko pesa bango kuba apprendre et le moment besoin une chose facilité puis il y a ofele to ça qu'appelle na batu nyonso o boluka bo soutenir en tout cas bo soutenir œuvre oyo bo soutenir Yansimine parce que ba fumeur boyebi na Congo na ba mona bango c'est comme si baza négligé baza batu mo baza sous utilité na société mais baza quand même batu baza utile o Yansimine na reconnaître ko 5 bango ko pesa bango baku on a déjà tout cité vers la fin mission na biso maman Mimi Matondo babi bambote belé motema ya boss babi boss na biso fumunta ko Ricardo autrement dit Ricardo moi na Londres à 4 heures juste meti surtout ka boyo Londres comme Londres mais papi descend bazala na bango vraiment on a déjà to kabwani na meti kwetima babi lelo vraiment to lo ba vraiment belete to lo belete meti vraiment meti vraiment na habité ba Yansimi moi de ma banga karapo ba bien Michel Roumeli meti azo déclarer déjà meti ako déclarer te pour ba pesinga pena micro matika na simbelote mama na micro na oboto la pena émission cherche na comme sango yanga ba merci à ma copine chérie ba déjà que chaque ba bébé réel moisso et ça n'a vrai bien ko marcher na yo merci beaucoup na ma famille ma vie mobimba babi sortie officielle le 1er novembre Koinda. Là, je vois maman Sissi Mapendo dans Londres, je vois notre maman présidente Diama Luna, je vois aussi Babi la reine de gauche Zalaka, mon qu'on a Suède, Lala, Kanga Suède, Babi Lisa, c'est la vie. Chacha Charité, gros bisous. Sandrine Moukoukou, Babi 17 ans, il y a
Et yama yo pe babeza apandi na bisoti yama yo chituka. Donc toza vraiment ebele ba gros bisous. Dieu merci makaya ba bipoto France et outi comme Paris coûte outi comme ndeki to. Merci Asumino. Les émissions la ngaya. Ba bitike la muninga espace à vivre ya. Ba bitro de kokanga mabe et toza wana ba bitozana na kati ya Congo Cool TV biso penda toza to lenda tozalana na kati babi espace vomezali babi likambo na mutu te tozala wana toza famille no tozala wana biso nyonso musala malamu na ba concert nyonso basala na kati ya Congo Cool TV ngasha na pesi bino mbote bino nyonso bisika bozali en tout cas to continuer kaka to koba na musala et wana déjà to kaboina bino to kutani à la prochaine émission. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Congo Cool TV, vous informer c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité personnelle. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. De Congo Cool TV.